Abomanga Yambonga parce qu'il bat bien. Abomanga pas maturé. Non, regarde. Petit galant, c'est que y'a papa au combo. Petit galant, c'est que y'a Jojo malade. Oh, petit galant, c'est que y'a papa journaliste. Oh, petit galant, c'est que y'a papa journaliste. Petit galant, yeah, Simba. Ouais, oh, danse. Ah, oui. Mais c'est comme ça qui forme, c'est comme ça que dans ce gars, papa m'a coupé la moitié. Ngai mama bana na ngai tozaki na Kamako na gere ya Kamwana Sapo tozongi bakimisi biso nde bato babando kata bato bakingo bamitu mwasi pe amoni kete moyanga na tika mobali na ngai yo zalaki na bango o viva événement na viva penza événement na viva pe tinde na bando mona nde babando kata bato bakingo bazo kata bato bakingo mais yo bakipa hote ou bien voilà bana mona na musika te bamona kingai menga pe bayaki kukipenga ikete ngana bombi nde minduki ya basoda lokola basoda ta bakimaki na mboka wana lokola pe ngai pe na bando teka nanga mwa mwa ba gene sikoyo tango basoda babando ya kusombela ngai tango basoda bakimi seke bande bayakolo baketenga na bombi minduki na bango nyonso tu na ndako na ngai nde bayakufunda nge pa ba voisin ba chubaki ngai pe mbeli awa yo bachubi mbeli ouais na eta ozana ngo bo di center na moni passer wali sayeli ngai bébé obi bébé ona ko pesa yo bébé oyo mwasi na yo akobota na 20h wana ba docteur ba lobani wana siko ba docteur wana bazo landa kete fa ka mobali na ya pesa ordre po to pasola mwasi mengai na obi kete boza soki 20h juste leki après boya ko pasola ye to komi 19h59 mwana bandi ko bima apa ngai ndoye nazana donyo ya kobeta sifina zolo nazana voilà continue de mon papa ngai ene di bapati neta nazana ngo bachoba kinga mbeli siko mbeli wana bakene ko traiter ngai na Angola tango bitumbi silaki nde no bikete na kuzonga lisoto na Kamako na po lupango nanga moko eza na Kamako na bitumbe ye lisusu ye makasi babando kata bato kingo nde mwasi nanga amemaki nga na mukongoti bato aini sefe baye kosonga biso na $20 baye otika biso na chikapa tozwima mbongo wana tofuti transporti na Kikwiti na futi pe na kena affaire sociale kuna bapesinga mwa 30,000 na mwasi na kikokuma na Kichasa siko na minito na vandi na njili na kache seti na satra handicapé bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence eza kaka moko Zibe service ya José Bayila agence Zibe service ya José Bayila yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza
toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza Tinaka. Bango na moment ya confinement, na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete ekomi na kezo ya ngai. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Comme shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission avec Yves Ipan, Tosa, directeur des infos. La fidèle avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo DC 40. Voilà, nous sommes déjà avec un frère au Azali Bongo, Tobengaye, hein, donc Mandia, Maza handicapé, Azan de Koyo, Tamolera plus na ba Wenze, Tamolera plus na ba terrasse, et puis Azali pour nous senga mon solo, Abig Sabande Konae, Azali Ndeko Vadio, Tozani Awato, soit comment na ye en fait ni ne sera que lelo comme na état oyo miracle ni nzamba sala na bon moyen ye. Voilà, merci na pour du bon na Canada, mon ami privé papa na Ruben Chris c'était mon futur. Voilà, to bisho mbote ndeko boni santé et puis ya libota mobimba. Oh, libota mobimba baza moi bien. Voilà. Baza moi bien na mwasi na bana baza penza moi bien na ngai pe naza moi bien. Comme on nani il peut na bana combien na madame Nandako, est-ce que c'est vrai? Nazana bana mibale na mwasi moko. Kombo na ye Sophie, mwana nanga liboso kombo na ye Marie Stevie ya mibale kombo na ye Emeras. Emeras, ça c'est bien. Voilà, toyeba ndeko koko mana eta okomi nango lelo. Est-ce que Zaki Yakobotama ou bien comment il a âge moko maladie koya et commissaire na eta oza ngamoko j'ai une sœur Hazabouye na eta yoza nangolelo. Est-ce que y a Zaki maladie, y a yo peut-être maladie ou bien Zaki mauvais sort soit tibande comment bakela comment le comment mabe ne celle qui comment na eta oza nangolelo. Yangai Zaki maladie te mais ngana botamaki na handicap te. Mais naki ozwa handicap na 6e primaire bakocha ngai tonga oyo ya mangwele awa yango wana nde yaki kobuka ngai ya buka buka nde yango wana ebukaki ngai makolo nyonso tu. Vous avez que c'est un pour ma famille pe na biso ba africaine ba famille africaine na makambe belé est-ce que tu na famille moi Dizaro ezalaki moi likambo ta mabe bondo kezalaki tende salaki okoma na eta to buka tonga wana ni bisaki piki wana okoma we. Bon ngai nazalaki papa na ngande azaki soda mais soki abando sala mabe soki abando sala malamu na yebi te mais batonga pe nazana ba cicatrice awa babando bichanga batonga mo ya buka pona nazala makasi mezo kande tonga na ezaki na ndenge moko ya mabe. Dango na tilelo na kokoma handicapé na zotambola lisuté. Lelo na âge ni. Nazana 6 ans. 6 ans. Voilà. Bandeko batalo ba ngima za témoignage na yo. Est-ce que ils ont ma difficulté topé mabe moko comme il on a vu lelo na eta ozonango monene nini nzambe ala kisa na bon moina yo. S'il faut témoigner, on va témoigner bandeko batala biso baté belé baza imité mamawa. La compassion, immaculé, mité ma peme baza ebele ba otala biso. Témoignage ne kozani pas nzambe wa sali biso nyonso ngana yo invalide valide. Nazana témoignage ya liboso oyo nazaki na mwasi na ngai, o ngai mama bana na ngai. Tozaki na Kamako na gere ya kamona sapo tozongi. Bakimisi biso nde bato babando kata bato bakingo ba mitu. Moi si pe amoni kete
moyen nga natika mobali na ngai yo zalaki na bango oviva événement na viva penza événement na viva pe tinde na bando mona nde babando kata bato ba kingo bazo kata bato ba kingo mais yo bakipa te ou bien voilà bando mona na musika te ba mona kingai menga pe bayaki kukipenga ikete nga na bombi nde minduki ya basoda lokola basoda ta bakima ki na mboka wana lokola pe ngai pe na bando teka nanga mwa mwa ba gene sikoyo tango basoda babando ya kusombela ngai tango basoda bakimi seke bande bayakolo baketenga na bombi minduki na bango nyonso tu na ndako na ngai le bayakufunda nge pa ba voisin ba chuba kingai pe mbeli awa yo bachubi mbeli ba na eta ozana ngo na eta nazana ngo bachuba kinga mbeli siko mbeli wana bakene ko traiter ngai na Angola tango bitumbi silaki nde no bikete na kuzonga lisoto na Kamako na po lupango nanga moko eza na Kamako na bitumbe ye lisusu ye makasi babando kata bato kingo nde mwasi nanga amemaki nga na Mukongo ti bato aini sefe baye kosunga biso na $20 baye otika biso na chikapa tozwima mbongo wana tofuti transporti na Kikwiti na futi pe na kena affaire sociale kuna bapesinga mwa 30,000 na mwasi na kikokuma na Kichasa siko na minito na vandi na njili na kache seti na satra handicapé na numero de marcha mais kuvanda na ngai na kocha mwasi zemi wana liboso te ya mibale wana ya mibale na yeye kobotama na Kichasa na mwasi ya liboso amemaki na Mokongo to be mwasi ya mibale taye kaka mwasi yango ya liboso wana oyo amemaki nga na Mokongo na aza invalide to aza valide aza valide aza valide mais bikama oyo natikala omona te na vie na ngai oyo Nzambe ya Pase Walesa ndenge asalelaki ngai natikala omona te vraiment bikama oyo na ndenge nini mwasi na ngai azwaki zemi ya te kokoma na 9e mois po abota ezaki compliqué makasi po akende faya akende na Sazerière tango ye azaki na hôpital ya 7 balobi oyo kana biso te siko tango nga lobi kana binu te bakenda eti na hôpital moko eza na ka koleka ropwenga bavokoma na ipene wana wana ka moko eza wana ndakotaki fale batali tango batali boye mawa ezaki na ba 15 heures ma ifaya to basala ye césarière ngai siko nazana mbongo ya kosala te bi na bando landa témoignage moko ya pasteur Walesa alobi même likambo na eza munene boye mais epa Nzambe eza muke boye aya kopesa nga pe chapitre moko ya Romains chapitre 10 verset 11 soko yi ata ndenge ni soko beleli komba Nzambe akosala nini akoyoka yo ndenga na lali mwasi azobimisaka mai azobimisa mai ava bota vaifakaka tosala ye Sazerière nga na obi te moye bosala ye eza te na lali na ba 16h o 17h namoni pasteur Walesa yeli ngai bebe obi bebe oyo naye kopesa yo bebe oyo mwasi na yo akobota na 20h wana badokter baoloba nini wana sikoyo badokter wana bazolanda kete fayaka mobali na ye apesa ordre po topasola mwasi me ngai na obike te boza soki 20h juste eleki après boya kopasola ye ntango tokomi 19h59 mwana bandi kobima 20h juste mwana abimi bamemi ye
nde penza na tatoli makasi makasi pa pasteur Alessa nzambe apambola ye ndenge asali mpo na ngai tala ngai etao ngai nazali me andimi koya epa na ngai po acha kimia na kati ya libota na ngai pe kimia kote mwana siko akomi na 4 mois siko nazo sala moyen ifaka capter na keno témoigner na mona pasteur Alessa pe amona pe mwana ngo mwana oyo abotami. Est-ce que yo yebi évangéliste Kabundi Alessa okutana na ye wapi po aya kopesa yo mwana na vision oyo zwaki esalemaki ndenge nini? Est-ce que yebi papa bien omona ye to la na ba télévision nde batuni som balanda na mona ye te na landa kende na télévision na télévision nga ya kuki na mona ye te me na landa kaka na TV na ba chapitre donc on a télévision ya kuki ya kuki nde nazana ngo kama kuki na ngai nde na chaka yango nde na landa ka papa tanga nazolanda nazozwa ba verset oyo ya zolo babo ya zolo babo nga nazokanga pe mwasi na nga vandi nga pe na vandi tozotala tango difficulté wane yake okomela ngai yango ana nde papa na TV wana papa asali na simbi mwana na maboko mbeza kayete mbele mwana azaki alingaka kufa obie mama nde yango wana naza penza na isengo makasi ndenga na bemi na memi bébé na ngai. Voilà. Aux ans c'est comme kasi no lelo memi bébé na yo. Alors na bande wota la biso o plus bandima teke papa Kabundi Alessa Satan Nzambe aza Satan. Mais lelo yo témoigner munene Nzambe na sali sa buto mona ye sa buto solo na ye. Na oyo bato alobaka analyse nyoko go sala. Est-ce que bakosa ka biso to eza imagination sentiment na bango basalaka na koloba mabe na mosala Nzambe? Bon, ndenge ozomona bato bazolanda ngai lelo boy. Nzambe akopona moto ya yebi Nzambe makasi ne kaka bayini badiabolo nde bako yinaye lokola ngai pasteur Alessa aza musali ya Nzambe ya solo ngai natikala mona te natika na yoka kaye me na mona kepe na TV me ndenga salelinga bikama andimi kosalela bikama ti epe handicapé omoni ndenga naza boye na nzonguluma na mabele tala velo ya kobeba me ya andimi koyepa na ngai aya kopesa ngai eloko oyo Nzambe seke Nzambe da tinda kepe apesa ngai eloko wana. Voilà. Ndeko yaka nanu namoni ope oza chayer Nikana boy namoni donc bien ba papier mouchoir koto yo mona mai kota boy yaka pena ma boy ko koto mona mai aluka pe la na ndenga ko débrouiller kitazela bakabulangwa boni santé nangola Nzambe nika ba jinezo pe na ma bien comment les anani bon comment na bako plus na ngona fikina osala nini uluka nini na teka papier na yemba pe bandemba nani na betaka bandemba kala koyiba mabe ngona kaka ça c'est pour des bruits pour batama kwanga olia niti bandemba nini oyemba ya bandemba Canada di Petrol Franco Taboulé Grand Calais Baba Marie Twezali yo na age no bavo Marie mais koluka lenga Nzambe te koyemba banzembo ya Nzambe pour que lobby Nzambe abiki so na état ozana ngo peut-être na moi kopo ozoluka et voilà Nzambe ko pesa yo pe richesse mo lobby et voilà ko moto mbongo belé po ite nzembo Nzambe oyemba ke bavo Marie ozoyemba na badati pétrole na mama dilu voilà ya pote Bible lobby hein bon voici Luca egosana pesa menote voilà Luca egopesa mego ibate me sala kopia ngo me sala kopia me chanda mende liboso choko tenda mende liboso mwa penza masani autombo musano te ende kuna voilà yangola bon est bon apote Bible et le Bible tabosani
Soko toke. Au Fongolela. Donc, comment dire, attends, il y a frère José Ndi tapé ça bien. Attends, c'est un abisso. Marie Missam, soit il y a Moïse. Oh, attends, nous avons un copine. Tu dois comment dire, mon corps, voilà ça bien. Bon, ça va, on a un bacan de boy. Il y a Seigneur. Ok, tu vois comment? Seigneur. Seigneur. Bon, tu connais mon âme, mais pourquoi maudire? Bon, tu connais la science du 7e arcane. Bon, tu connais la valeur. Ya para. Ya. La bêta péoé. Ah, bêta quoi? Bêta. Ouais, am chopodio. Apa nana ye. Oh. Sindoye nazana donios ya go bêta siffler. On va siffler la zone. Nazana. Voilà, continue de mon âme. Papa nanga ye. Ene ye parti. Namona pona yo, shingoye bikofin, fingangai pona yo, yes. Akumama libanga natalo ye, papa nanga ye, mosusa kosa la fiyo, ye, zamba ne majaki ye, oh motema mangai, motoni na mawa, oh l'amour de Dieu porte de tinonata. En dédiation, au témananga, les péchés, oh mon Dieu, mon l'amour de Dieu porte de tinonata. En dédiation, au témananga, les péchés, oh mon Dieu, mon oh, kumama, jibanganata, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Merci. Voilà, mais c'est bien au binara, ma saison, migaba dinezo bisoko. Ben c'est bien ma saison au binara, on veut danser. Tout quand nous paie le yemo et puis to kena danse. On papier na yo, voilà, ramasser papier na yo. Mais danser là, tu relouquer là, tu peux ça me des 5 papiers, ça c'est bien, mais dans ce il y a saison où il y a même ça m'a souka face à mort. Tout bien en petit, tout le monde en petit. Ya, même ça. Ah, la souka. Ah, merci. Danse. C'est chassi, mais on est wana. Tu wana na ida ngoti lokuta mabe. Mais danse na ngonde. Tu as besoin de danse ka. Soit bini la kabana na nzambe batala yo. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh. Batelinga Yahweh, Yahweh. Yamane majake, Yahweh kumama. Bon, zala danse bina danse yo yebi ya bien obina rabina. Hein? Zala les bina danse yo yebi bien bina bando batala. Merci. Da 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 da. Ete banaka penga yo. Ete banaka penga yo. Ete moina ngai luka kaya. Nani abomi moto yo. Oh nani alagi opesi mokongo. Otubaki ngambe ya mokongo. Aida mama nzambe kumi sima mama mukili. Avec Kasibande Monga et Beta. Otubakina Mokongo ye bonga. Tewa kata motema na mitele banga ye talinga. Susi abolingo e betisaka o. Butu alelo e kote ngatisio nada. Amani yo na etese o. Alinga ki motema bonango. Soni bate batela gebele o. Aboya keba mandakane da petit gars c'est que à papa au combo petit gars c'est que à Jojo malade oh petit gars c'est que à papa journaliste oh petit gars c'est que à papa journaliste petit gars Simba ouais oh danse Aggravi.
Papa m'a coupé la poignard. Ah, non, coupé la poignard. Ah, oui. Mais c'est comme ça qui ferme, c'est comme papa m'a coupé les gars. Dans ce gars, papa m'a coupé la moitié. Ah, oui, mon moto. Mata Miko. Ah, coupé la moitié. ah, oui. Comme moto, Lucas, ça c'est là. Koyi bate. Avec, koyi bate, ben. Bon, Zembo, il veut dire ma papa Marie-Marie. Famille, motema mabe. Bondoki ekoma mosala ye. Mwana moke lokulanga. Bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango. Batenga moto pona balate. Kana ya nini yo bandeko. Babali ya kambongo na ngai te. Balangolanga motema atelanga motema ya soso pona koma loko nasilisa mibali ndoki mpe akupaka kisi mpe epolaka amabomanga na akupa alembinga mwana moto wamengo nini na ngai yo nazali na mbongo te tekobola zela nanu kobanda se bise etongo eza molai butu nyonso ya lelo zela nanu kobanda service etongo eza molai butu nyonso ya lelo abomanga pa yambonga pa sikoyiba te abela obomanga pa mature aboma aboma apa mat aboma aboma apa mature voilà ça de mais bien filé pour beau sanitaire tenga binjemba bina filé OK zila biso mo pembeni wana to lu koleta moi des paquets ya Ah, kasi mais ça calme non pesa na biza calme non pesa ozaka biswara donc on met la moi secret on met la secret ah yoga venanga yoga ata bien bon mélange na mukeno pesa nzam na mina na pilo tibina luka tala bwe na bakata na so mata ba papier musave OK ça c'est bien ateka ngo 7000 to sunga penza mi papa mbola OK zela biso ba mukia to si sana frère na biso zo pe meni puis voilà to soana voilà to na suka alors miracle ni nzamba salela sous à plus ni royoko le malaba na nzambe ba tala biso à part oyo nzambe ya Claude Kabundoli sa sali pona yo papa na biso Claude évangéliste nako yebisa bana nzambe bao bazolanda ngai batika kofinga musali ya nzambe mbe ngai handicapé tala neti ngai ndenge naza boye nzambe awalisa asaleli ngai bikamwa makasi ngai naza na mabele me bino bato bazotambola penza makolo mibale pona nini penza bozopesa nzambe mukongo pona nini bokangama na nzambe po ngai mpe handicapé ndenge na boye chaque tongo chaque midi nayebisaka mwasi na ngai nyonso tutofukamaka po tolandaka mateya oyo pase walisa ateyaka yango wana koteya na ye kolanda nde yango wana lelo nzambe awalisa asaleli nga grâce na simbi mwana na ngai ya bebe na maboko na minute oyo mpenza ngai nakomi na bana mibale oyo
oya nzambe ya walesa ngai naza na mbongo te naza mozangi musala na ngai kosenga na nzela na babalabala me nzambe ya walesa atali bongo te alobi kete ye aza kaka mwana na ngai na kotika ye te lelo mpe mwasi na ngai aboti alingaki basala opération me opération wana elimwe mwana mpe abotami normale mpe nene badocteur bapesi nga telefone oyo wana par rapport à témoignage osalaki oui bapesi nga telefone oyo bobike te ndenge osali boye mwasi na yo alingaka bota na difficulté me nzambe awalesa ntango alobaki akobota na 20 heures mais 20 heures yango ekoki 20 heures juste mwana abimi mobimba nzambe awalesa asali mpe bango mpe ntango bapesi nga kado oyo kete kado oyo ezali kado na yo oyo topesi yo mpo ndenge miracle oyo esalemi mpona mwasi na yo abota mais jamais nakotikala nakotika kopesa nzambe mokongo te mais ngai natikala omona pase walesa te namona kende na batv ngai naza na kamwa kuki na ngai nde nalandaka ye avanga nalala 22h 20h nalandi ye ata dimanche wana nakolanda ye ndenge azoteya mais mpo na kokóma nde epai na ye nde mwa mpasi mpo bato ebele taka kaka ndenge ngai nazali ovivaka ndenge nini alors kovivre na ngai kaka kosenga bone tomoni oui kaka kosenga nde na vivraka mpo ngai naza nanu mopaya awa naki na 2019 tokimaki guerre ya kamwe na sapo a partir ya kamako na ngai na mwasi na ngai mpe ye mpe azosupporte tala kaka bolingo oyo ya kinzambe ekoteyaka ya kinzambe me ya satana ekufaka me ya kinzambe soki nzambe atendeli yo mwasi akotikala kaka mwasi na ata balobi basali boyeboye pa na ya komona rien nde nzambe awalesa bato nyonso tu oyo bazosamba epa nzambe awalesa bokangama na nzambe wana mpo un jour bino mpe bokokóma neti ngai me ata ndenge namoni ye te me un jour mikakatano na bino wana eza pete ndenge alobaki ke ata likambo na ye eza monene boye me pa nzambe eyaka moke ndenge ayaki oyebisa biso mpe Romains chapitre 10 verset 11 te na 12 soki otali ata verset wana bato oyo bazolandanga na mikili ya poto meme na bacanada otali verset wana okomona ndenge bikamo paster walesa apesaki verset wana mpona kokangola bato meme ngai mpe naza na elikaki elobi lwi nakotelema mpe mpenza bomoni nga na telemi na bandi kotambola makolo mibale mais soki mpenza wana liki otelema ya kotambola oui na kotambola soki mpenza kondima oyo mpenza soki na ndimeli paster walesa aza na capable ya kotelemisa nga mpe na kotambola mpenza makolo mibale okoyebisa nzambe wana nini aotala nakoyebisa nzambe nakopesa ye merci mpe nakondimela ye seko na seko libela na libela na bandeko baotala biso oyebisa bango nini numéro de téléphone et puis tokabana na tikelo micro souvent na bandeko na bakretien baotala seleti moment bandeko nyonso to oyo bozotala ngai tala ngai ndenge naza boye naza handicapé na vivre yaka mpona kosenga mais grâce oyo nzambe paster nzambe walesa asaleli ngai mpona ngai na regrete te me nakumisi nzambe ndenge asaleli ngai miracle moko ya monene oyo mokili oyo mpenza ngai nakokomprendre te mwasi azalaki na zemi ayokaki pasi makasi mpe makambo ebele ekotelaki na kizemi na ye mpona kobota esengaki ke basala opération motema na ngai esukaki nazalaki na mbongo te me bikamwa ya paster walesa mwasi abini normal esa cicatrice mwana na minute oyo akomi 4 mois sa problème mwana azobela pambapamba te mwana azolela pambapamba te nde bana mosusu bazalaka soki omoni mwana na nga mpe okosepela na ye makasi abimi mpe kitoko makasi yango wana mwasi na nga abotaki boye akendaki azalaki na hôpital ya seti
dans un hôpital c'est vraiment que c'est difficile moyen ya bota exact action bon tant pe moi c'est nanga bande ko bela ko bota na lali na ba 15h 17h na moni mbala moko pa passer walisa abimeli ngai asimbe nga na mapeka lobi petit kobanga te na minute oyo mwasi na yo kalate azobota na kobota na 20h juste kuna mwasi azobima mai ebele azobima mai me nde ngai na bengi bango kuna na ye kosutuka na ndoto boye pa na telefone okola passer walisa yebisi ngai na telefone kona bota avant bosala opération botalela ngai tina 20h juste soki 20h juste eleki après bosala ye opération ntango tokomaki na 19h59 20h mwana bimi mobimba yango wana nde bato oyo nyonso to baolanda ngai soki yo moto osepeli na témoignage obia passer walesa eza mpona kosenga yo yoza kaka numero na ngai po moko ata kosolola tokosolola namona okaka ata komona omona pe bebe yango nange eza 081 74 91 265 081 74 91 265 pana nde numero oyo penza meme moto nyonso tu soki olingi kete osalisa ndeko na yo osalisa mobola neti nini nazali nzambe oyo nyonso oyo alandi ngai nzambe apambola bino boza kaka boza na kundima ya nzambe ya passer walisa merci mingi nasepeli ko nzambe apambola bino C'est que Myriam a foutu un bon on c'est que la foutu un bon on a isolé. Viens là.
Voilà bino biso awa. Donc, et c'est fini. D'accord. Et puis après, on a fait